Jean-Pierre Bemba, na transition, va travailler dans le président Kabila 3e, mais MLC va Kabila na 18 ans, c'est le côté, c'est pas le baquet, ça c'est le côté. Mais comment que Nakara est président? Ba combattre mikili ya poto nini ba fingite. Ah ba collabo, bato ya nini, bato ya nini. Pour la ligne de Libongo. Et ça, on a vu ce mot, autant à combattre, mais on a repéré exemple belé, bato ba yebi, aya na plateau, aya quand même sur mon aya na lipa, a se présenter prix lipa n'importe Kabila les alaki autant. Aya na mon aya na nini na ebundi la madesu. Kopo madesu na kopa Kabila les alaki autant. Lelo boy. Mutanga lobi bongo. Population bien nda kolobani ya soloko. Ya solo ça na raison. Ça na raison, bon PCP raison. En réalité ba ndeko pe union secrète ngo boye bolobanini. Bato baze konyo kwa mambali ya kanguba epola. Pour impérialiste balobi mboka oyo fezala ya bango. Nzete zeko kenda. Ore zeko kenda, coltan zeko kenda, iranium zeko kenda. Yonse zeko kenda. Ba dirigeant na biso bazeko bimama be na population. Ce qui équipe ezo polanga zo dinga travailler l'équipe. À travailler l'équipe. Bi pour équipe gagner bio ba kopesa na équipe. Ba kopesa na joueur aza na bante ba kopesa kasi na joueur aza na te. Voilà. Fomo. Mais sonyanzila kokwa suka mboka zolo ba keloko na belle fois. Baby te na tango wana soki milinga zaki na ba mitu ya biso ba congolais to pe ba yino na tango wana. Kolabo ale ka mbonga bite. Ngai naza lokola nganga. Balobi, beaucoup constater que y a embauchage de l'impérialisme. Et tangemi na bamanaka. Ba pays nyonso yo baboyi ko lakisa preuve de soumission. Au dirigeant wana ze soumite na biso. Opposition ko bete jusqu'au bout. Faut ça la cardinal Mosengo. Asalaki est fort. À la moitié de l'opposition, il faut que Jean-Marc Yabunda bete di solo yo bango batiaka ba militaire ba batiaka ba batie 50-50. Wana catholique na opposition, c'est-à-dire libala bosembo. Donc eloko moko. Mais alors président Félix Tshisekedi tango azui bokondi. Il s'est confié à Dieu. Tolo bango ndeke wana. Na motema nyonso. Biso bandoki. Biso ba soloka. Lelo. Bokene na mwanda, pétrole ya mwanda. Nenge kendaka. Banzete na soso Équateur nenge le karabiso a na route numéro 1 ezokende Matadi pour kende poto. Toza ba mettre na ngote. Ba discours ba politique bazo yisa biso ke soki ngana lelo na kobongo la nyonso musuku ta laki même guerre ko na 6 mois. Ah, pour remonter équipe. Ba monaki makambo ya courant, ba monaki makambo ya kolia ya bateau, ba monaki taux élevé ya mortalité, ba monaki ba hôpital lelo, ba dispensaire. Et combien de temps moi ça c'est malamu ba ko souhaita botana na césarienne pour mbongo ebele ba fota ba pharma ya solo toyebi ete bozalaka bato yanko kasi botalaka nano mai mazali kobima epa ya kokwa suka mbuka nisongi ya nzila ambuta lumumba mabelo ya yoto ya bapaya Kongo yo motema makasi boka yanko bato bazonyo kwa mamba boyi tobonga kaka nanko solution yango yo baboyi solution kaka nanko Kongo yo motema makasi boka yanko bato bazonyo kwa mamba boyi tobonga kaka nanko solution yango yo baboyi solution kaka nanko. Matondo na bino bonso bandeko balandi ya Vuvam Télévision mboto mabota mabino tomeseni koloba biso liboso na bino to yaka be koluka kozongisa conscience ya bato na nzoto ya bato Vuvam Télévision etando ya yambo ya bonsomi ya baindo etando ya mayele pe ya bwanya ya baindo analyse ya banoko tokoyaka liboso na bino to sombitinia makanisi maye bato bakotalaka kasi bakomonaka te talanti na biso banoko tozwaki bongo mokano soko tokokenda te na mboka ya koko ya suka mboka kuna paikani tozalaka banoko na batata basi tokozangaka te kufandaka tango mobimba na plateau banoko batala boni boni mabota ya banankasi ya bana bantekolo ezeko tambula bomo mesano lelo
ndako ya mosala to ali na nokotambi biso na bango nde toko tambusa lelo masolo ya mokolo molelo nokotambi mbote boni bino santé. Mbote noko ndombele botale elongo na ba téléspectateurs ya Vom Télévision ba juste li bako kolanda biso na manaka na biso analyse ya banoko kaka ndenge botali c'était banoko po ezaka na ba masolo mususu koko asuka mboka lobaka ngo na bilili boye mususu apesaka banoko na bonkutu na bonkutu ne bazongaka pa bana bazwaka pe ntango ya kosololaka na bana yango ezosalaka pena malamu analyse ya banoko basololaka na biye oyo pe na expérience ndenge bazovivre pembeni ya koko asuka mboka kolandela mokili ndenge ekomelelelo matondo mingi matondo bandeko balandi benga bandeko yonso bazenjonga njinga benga bandeko bazeko kolopo ndako bandeko bazeko betelisa nola mbese benga bango makambo matina masima bandi bobosana te bino bandeko balandi depuis le 18 octobre ezaki mokolo mwa misato to mercredi toutaki bongo kobungisa ya biso tata mobundi na kombo ya ne mwanda nsemi toze kokoba kokabola mawa sanza moko na ndambo toze koleka na ino kaka bobseke esalemi te manaka toyebi ke eze kopusana ndenge tolakaki bino soko manaka mapesemi tokozanga te kozonga lisusu na plateau ndenge bolandaki biso mbaleleki na nokotambi soko manaka epesemi tokozanga te lisusu kokomisela bino manaka ya kaka ndenge ekolekela kasi lelo eze penza masolo ya hommage hotel lelo ezali masolo ya bilan ya 5 ans jour pour jour 2018 tozaki na ba élection 2023 dans quelques jours et quoi la paix ba élection 5 ans alors banoko balobaki lokola biso nde tokolataka mokumba ya kotala etamboleli ya bana nkasi ya bantekolo tolobaki tosala bilan ya 5 ans kasi yambo tokenda na bilan tozongi na ino na 2016 oyo ezalaki date prévue ya maponami 5 ans ya maponami renouvelable une fois ya président sortant esukaka 2016 na 2016 wana 5 ans mandat esili kasi nesongi ya nzila koko ya suka ya mboka na etando bazalaka korepete nuit toujours ba élection tende kosilisa pasi ya bakongole makoki wana oyo tozali kodebloke bobosana te makoki oyo tosalaki nango maponami na 2018 ezalaki 1,8 milliard de dollars oyo nesongi nzila bamonaki yango eza ebele bazalaki korepete na bamanaka mpasi ya bakongole ezali te manque ya baélection pasi ya bakongole ezali kouta na badirigant te wana touti na message ya nesongi nzila 2016-2017 biso pe bana biso pe banoko tozalaki koreleye bainfo tofinga mi biloko mosusu soko balobi yango na TV volume 4 courant fue 4 bakombata ya mikili ya poto nini bafingi te bakolabo bato ya nini bato ya nini nesonga nzila barepete na message tata mokeli ya pesa bango ya kokoba bongo misala ya 1921 mokonzi ameritaka respect botosi bato te baloba bafinga kanambe basala opposition ya telemi nesongi nzila bakei na mayele pe bwanye yebaze na yango balobi mboka yonso opposition telemaka makasi soko kaka occident bazali na désaccord na dirigeant wana nde batelemisaka opposition nde batelemisaka bagroupe rebelle nde batelemisaka population soulèvement populaire eyala na mboka wana nesongi nzila fumukusu kia muzala mpanda na ngola nde balaki koenseigner 2016 2017 na yango 2018 et alaki pe phase politique po ya kosukisa yango
kokenda kokota bongo na phase ya misala to phase ya science. 5 ans après, Nokotambi analyse nano na moi briefing automaki ko sala wana ya enseignement ya Nsonganzila ko uta 2016 était tokenda na maponami ya 2018. Matondo mingi nokondo bele botale na ko pesa na peli susu maloba ko uta nenge bo meki ko limbo la 2016 2017 batu lelo ne tozo beta lisolo na 2023 batu baza ko tutana biso ticket le roi batu batutani biso to profiter to meka ko rappeler bango ne sika batuta meli lelo ne tozo vivre na kati ya mokili fumukusu ke muzala pana na ngola no eloko moko bokeseni différence ezali entre mokonzi na kibokonzi. Voilà. Tobatela kibokonzi na biso ezala vidité kasi ezala libre. Wana voilà. Nsonganzila koko ya suka mboka. Très bien. Lokola kimutemo mabe ezaki makasi na kati ya terrain. Phénomène bandeko na so bengi ba combattant ndenge bolobi wana babandeko kofinga biso ba diabolisaki bandeko na makasi po bandeko na babandeko yoka mfumukusu ni bandeli. Yango pe sens ya combat lelo to kolakisa yango na analyse awo babandeko babali dévier babandeko yoka pena mfumukusu siko passe yaki yokoma nini mfumukusu baza batute oyoyo akotambola lokola biso tozolingelela. Voilà. Ndakisa ngala lobike mokolo wana nazosepela na ngala tatangala te lokola nazosepela ete fona sa l'effort batupe nyonso basa nini babanda kosepela ete te mfumukusu akotambola bongo te mfumukusu azotambola c'est leur volonté ya mukolo bayindo atako bino eloko wana bozomona ngo eza nango malamu soki mukolo ya bayindo alobi ke eloko wana pona bayindo eza mabe ya kozala obligé atalisa bayindo ke eloko wana eza mabe lokola mukolo ya bayindo atalisaki na fumukusu ete élection ko porter eloko te et ko changer bomo ya bayindo atana eloko moko te fumukusu pasala ki obligé aya liboso ya bayindo ngo o mukolo na ye mukolo bayindo ngo atalise bongo na atalise bongo élection ko porter bandeko na biso ba combattant ba dévia bango Alia Kambongo collabo voilà langage yango wana collabo Alia Kambongo Président Kabila Kanambe Rwandais boye donc nyonso ebimaki rapport nini Président Kabila ayinamaki makasi or Batamayele bazalaka soki to bosanité entre président Sankara Mutaloba yango soki lelo bomoni discours ya ba dirigeants ya ba occidentaux envers ngai et komi ya malamu boye bakenga déjà na trahir bino mais au fur et à mesure bozomona ke bato wana bazana ba discours moko mabe envers ngai boye bake na voix moko ya malamu. Biso to vivre en 2016 awa balaki biso des autres na mboka fo etelema boye ale ba professeur Fumuki Mbango pe ebotami pe susu wana elamuki lisusu o d'avance kutu 4e président oyoyo président nini professeur wana eza nango ya lokuta Fumukusu butazela la base wana donc nini oyebimate na kati ya mboka baniana ordre d'arrivée ya ba président. Voilà. Président sortant, c'est 4 hommes présidents. Azali continuité ya papa na ye. Pourquoi azali continuité ya œuvre ya papa na ye ba kotanga 3e président. Mais faut ba pesika na contradiction ezalaki. O aza mwana muzete mais azo sala continuité ya tata na ye. So to kondima nini? Wana toza entre 2016 2017. Nsonganzila. To kondima nini? Siko tango guerre wana bandi Fumukusu atikali constant. Ayebi ete population za ko agir bo na kati inconscience kolandela mon pepe banani ya ba politicien ya ba déviation ne noko ndobe to profiter to me ko interpeller bandeko bazolanda biso a soki to koti na ba jeu ya ba politicien to kokwa ko ebate vraie cause ya passe na biso za wapi ba politicien ba vivra ndenge ni na 12h juste a rozala na opposition na 12h 5 minutes akumpe na union sacrée na 13h juste azongi na opposition donc yesi ke zo chola isika ya kozala to moni bayembela ki président Kabila ati raisi vanda na yo umela to tondi yo te muto ayebisa biso ke to tondi raisi te ye muto akome ko betela président Chilombo maboko moko na mona ngona kotanga to tanga komete metata lobika bandeko mo ba comprendre
raisi totondi yo te professeur moko ba professeur ya université alors na niveau ya inikili ba mona ke muto mayele ye muto ayaka na ba système ya troisième mandat asalela ngo tala buku ya munene kaka les mêmes professeurs on a mikolo na moni parti na union sacrée azo bete la président Chilomonini maboko so population sa victime ya bato wana azo kwa koyeba te bato yo basala ba jeu de mots oyo bazo vivre toujours na intérêt na bango faut beaucoup ça ki ayamona ki déjà que élection e ko porter loko moko te na kati ya mboka moto moko alinga ki était mais pour déjà bango basala ko twango malewa yo soleil bima bisoto kota ba koti pe malewa ndenge moko pe lelo oyo bande kopi bakoloba ba opi ba na poso ba bino pe dans 5 ans ba lié pe déjà boso ba mapangu bongidi bino pe bokende biso pe to sanini to est-ce que bon moya bato ko tambolela bongo noko nomele botali 5 ans yango auto sur la lelo sur bilan ya président Tshisekedi mais ndeko ndomele ngai soki to bito kende na analyse ya ba communicateur ya bandeko baza na union sacrée no baza na opposition to kosunga population te biso to ali bouti ko lobango tout à l'heure biso to ali banoko oyo to kendaka epai ya koko ya suka ya mboka. Donc analyse na biso ko za la telo kwa ba communicateur ya ba parti politique. Donc bali banankashi oyo baze ko zila biso to te ya bango. Voilà. Pour la lito lobele libongo. Et ça ndeko na biso moko to ko tanga komote mais ninga na repese exemple belé bato ba yebi ayaka na plateau ayaka msomo na yena lipa azo présenter prix lipa n'époque Kabila ezalaki autant ayena mona ayena nini na ebundila madesu kopo ya madesu na ekopa Kabila ezalaki autant lelo boy mutanga lobi bongo population be na ndako lobani ya solo azana raison ba pese pe raison en réalité bandeko pe union sacrée tango boye bolobani et bongo ya Kabila kotaka ebundila madesu na prix nini po atika ngo pe na prix nini akotaka to ya dollar na combien ye patika ngo na ozomona des autres aux alaka sur des autres et loko moko ba to fallait pas comprendre été à chaque fois président akomaka na kibokonzi boni akomaka toujours impopulaire. Président Kassavou, tu as de l'indépendance, c'est populaire. Mais tant que pouvoir, au monde que population comme au Lobakou, tout mieux vaut azonganer la colonisation qui a vivre n'importe qui a président Kassavou. Président Mobutu a eu pouvoir. Population yé moi comme témoigner bola mou ya président Kassavou, o a témoigner à une époque na yé. Donc na sembola moi moké lingala boko zonga. Donc le système a bon année n'est passé pour yango wana eloko na lokana lobande yango wana. Bonio kwami. Il y a 2022 bonio kwami. Mais so bokomi na 2023 bokomi si bon année ya 2022 kutaki bien. 2022 to liaki to binaki. Mais tant bozo sepela bon année 2022 ngo banaki bozaki na regret bolo ba 2021. 21 kutu nezalaki malamu. Donc biso sikoyo tango to vivre ton président Mobutu aye batu ba Kassavou beaucoup tout abane ko songsa masolo bene bandi ya soka voyager abane ko songsa na mbongo trésor public o bene ba miyibi penza ba miyibi basali 32 ans bakei musée ya koti Mobutu bando kenda loso na lo ba yemela ngo musée betidia inikini betidia ista ba komi ko kale kutu. Mais babosani ke na 32 ans Mobutu ba comment caricaturer président Mobutu na banzila nzembo ya ndenge ni nyemba makate batu bazokende wenze na ba millions umona économie za kindenge ni na tango wana moto zo futa la chambre ça mais toi kana nkasa moko ya 5 millions 5 millions moto kenda ka wenze na millions économie ya mboka ne osa ndenge ni président nani Musée Kabila tanga koti ba yembele bongo malheureusement ba yoko bomala biso musée président Kabila kabangi akoti. Les mêmes populations ba yembe ke Mobutu bando kenda loso na loso babandi ko loba ke Musée afuta soda na mbargo $100. Afuta soda $100. Wana déjà si ba assassiner Musée. Wana de Musée ke na bongo ya Musée balobi le plus dictateur que Mobutu. Ba discours et bandi. Un rebelle ozo ko maîtriser mboka te. Moto zaki na ba président soneto yambi na 4 présidents. Wana no président Chilombo yete na 4 présidents. Na bango 4 mutaki na souci ya mboko ko leka Musée azate. Mais babosa ni Musée mutu bayembelaki nzembo ke Mobutu bando kenda loso na loso. Président Kabila tanga ye balobi ke président Kabila do passe ya ba congolais yende. Siko lokola période to komaki wana esengaki ke prophétie ya 4e président pe sengaki sa nini elobama. Fumo kusa zaki obligé ya kotali sa population. Parce to bani nango lelo te to wuti nango biseka to wuti to komi nango eseka to komi awawa. Donc bosimba sika boali
Nesonganzila ba comprenaki que population bazo réagir na émotion. Voilà. Bazo traiter effet et non cause. Yango nesonganzila bazo ka monsala ko la kisa cause. Il y a souffrance, il y a l'homme noir les aba homme politique et voilà. Voilà ceux qui vont traiter en côté. Tant que tu combines tant nani président Kabila a eu pouvoir. Oh mon rappelle que Congolais nyonso. Même na bande ko basalaka na même parti politique. Malgré na télévision na discours ça qui tozana yo menacé c'est ba oloba mboka c'est nini et confier pe na bomi benza mboka. Élection ko salama président Chilombo azingela kati na ebonga ki bokonzi azingeli. Et ko sala malamu président Chilombo azui azali mwana ya opposant makasi ya mboka Congo o akenda sango papa Etienne Tshisekedi. On a 2011 akatanaka na élection na 2018 atikaki déjà biso de mwana naye ayeko koma mokonzi. Président Chilombo tanga kombi ndoko nomele eloko bo épinglé ça très important. Oh non sa population zo ki ne ko bundisa c'est fait. Population takaka cause. Oh faut mokoso na message na zoya amon yokutu effet lobelaki eloko te. Ya kendaka ba moko ka cause to take yango. Pour ça, il cause biloko no so mono. Mais tu es toboki et bominzila quelque part. Mais bon bongisanzila te sans pour autant bo bambati. To kendande na cause. Tant to yé alternance et salami. Président Chilombo a pouvoir. Président Kabila na FCC ba gagner ba bimisi ba député belé ba gagner le la majorité ya parlement. Voilà. Président Chilombo a gagné présidence. Logique il faut passer la coalition. Obligé. Fumuku soit tellement lobby que to protéger coalition oyoyo. Eze loko moko malamu o lobby et que bota mbuma nango ya mala tout ça ko ba nesonganzila ba binala muka ndenga zali banda bo fongola bo sangana munguni ba congolais munguni ba indo alala ki pongite atelemi parce que nini munguni ba indo azana bane belé église catholique telemi mwana ya liboso église catholique telemi lobby libala oh to kekutu munono musika to bosana te après le wa papa Etienne Tshisekedi opposition ça ki loko elimwa ki na kati ya Congo opposition ça loko yoka na kaisusu te cardinal Mosengo asalaki effort à la moitié de opposition faut que Jean-Marc Abunda beta lisolo oyo bango batiaka ba militaire ba batiaka ba batie 50-50 wana catholique na opposition c'est-à-dire libala bosembo donc eloko moko peut-être to bosa na te na tango na fumukusa azo rappeler ba négociation IDPS oyo nyonso bozomona ba osala bandeko baza na pouvoir lelo soki fe bino bokoti ba osala kabino moto amona musika mais pour même catholique bango wana babundisa politique à retour à l'authenticité kaka bango avec le cardinal Malula tala bato esika bongo président Kasavubu oyo azalaki séminariste na bango mwana na bango tala meme na elobela basango mbaka oyoyo nzamba pambola yango mais tala makambo asala ye donc so nani okelekela ngai noko ndombele ndenge nini fumukusu donc esika bato bazomona te ye déjà mikomelela pa mona na réalité bamakambo osala président Chilombo alobi ke FCC zo bloqué bandeko na biso catholique ba récupérer nini wana oh fumukusu même na kasa coalition ba neko teya azo interpeller ancien président abenda ba o bazana ngambu na matoi azo ko interpeller be président actuel za président Chilombo ye pa benda bato pe bazana ngambu po ayeba ki nini ba mindele bazana capacité ya ko utiliser bango ba utiliser kaka njonga ko utiliser bato wana po nini catholique telemi o mboka o telemi oh asa na kokutu koloba ngo ate bando benge nini elilingi soki elilingi ya pamba balanga shimoko be wana elilingi ya pamba po kaka nini ex-cité président actuel aluka kokabwana nani na FCC fumukusa ko koloba FCC na cash ba ko kokabwana te ba multiplication de monsieur salama donc nesonganzila baki komona déjà danger soki bakabwani kazu bakabwani eloko yo pari to gagnaki paya noko tambi to sembola mwa moke b'impérialiste batika likola la pongite omoni mouvement to komona lelo na Mali na Burkina Faso et bandaki na président sortant
a refoula ambassadeur ya Union européenne. Maison Schengen a kweti yango. Révision ya code minier. L'opposition pembe mayele masili. Basaki sous une injonction ba pesate. Tobo sanate. Omoni lelo nalina sala moi nini. L'opposition pembe ali ndoki. Cause ya pasi na biso. Bati batolelo na munoko na ko kaka ba politiciens so baleki na télévision so balobi na bango peuple ananzala bosalaki 18 ans. Bosalaki 18 ans. Bosalaki 18 ans. Donc lokola président sortant salaki 18 ans tike biso nanzala. Bino pe fo bosala 18 ans po bolone na biso tolia. Mais Mouzé Kabila hérita Kamboko après 32 ans. Il n'a fait que 3 ans. Mais toyoka ki solo. Bah service national. Yabolamu yabato. Hérita Kamboko yo Mobutu a sali 32 ans. Mais il y a 3 ans rappelé biso 32 ans Mobutu te. Ayaki a conscientiser bateau. Il nous disait l'opposition pembe impérialiste ne basé comme maintenir biso na pauvreté. Omoni azeko la kisabiso comment tokoki kozala na mboka oyo eze na ba minerais pays le plus riche na mokili mais babita nango bali babola. C'est ce que Mouzé nous disait. Lutte na ezaki wana. Nesongenzi la mfumukusu ke muzana panda nangola bazeko sala rétrospective. Bazeko la kisa origine mabe ya catholique banda époque coloniale. Tango bazeko kata biso maboko limbisani bango nzambe nde akofuta mashumu somo na bango bakofuta yango ata na lola soki babeti yo awa pesa pe awa omoni noko tambi nesonganzila basala rétrospective ya pasi ya bato. Ok, l'église catholique a li cause depuis l'époque coloniale soko ya laki omoni bato bana makita mabe donc ba memaka bato na esiko ya distraction. Discours moko roi Léopold II a sala a pesa na plutôt ba directive roi Léopold II a pesa na ba premier missionnaire catholique. Le loso to ti yango YouTube a ko bloquer. A ko bloquer ngo pona nini? Mais po ba seko boya bato makanisia bato ela muka. Kuna zeko bana bango alobi bokanga basi ya baindo 9 mois na mission. Esika ba komisa basi na biso ba instrument sexuel. Tozai ko kanisa lokwa basango wana babota kate azeko ba kwa mwa mombembe bana bolimbisani na bolimbisani wana na butu azeko fiakula basi ya baindo. Chancellor, tout le monde a compris que les catholiques basé na bana na bango ba sentaka basé ne makasi na kuwanga na bazolinga kutu e koma na ngwa soki minyo se kotamola malamu na ngamu na bonga Vatican ba kozwa ordre te ba kozwa ordre te alike batonde batimbeli bango po ko kuvu soni wana bombo libéraliser ba komande ko botana na bango na tenda Kongolo eze officiel elisute po biso moko sito découvrir ata ba officialiser ngote sito yebi que babotaka bali pe bato ya bilengi makasi omoni tozaki koloba nesonganzila bazongi pona kolakisa rola mabe ya loposo pembe ena nani exécutaka ba complot na bango tango tozeki kotambola awa pona lingi nano to telema nano na 2017 tout est maintenant en 2017. Tout le monde, bah ça y comment que son opposition suit Bokondi. Nio se bongo. Nio se bongi. Ne sont pas dit la zéro ebisa bango. Et poussi, mala mobolinga, kiti ya Bokondi, bauti kolobao. Ezala vie de te caché là libre. Mais bande konanga opposition balingaki, kiti wana ezalande vide. Ezalaki vide, comment qui vide na 2018. To sali élection pacifique, démocratique, alternance et salemi. Président Félix Tshisekedi bakoti. Tango bakoti. Biso tozalaki na émission moko ya baindo botelema ya noko tambi na TVS. Tolobaka loko moko école président Félix Tshisekedi ba mi komisi eze école ya échec. Wana déjà na 2018 wana. Wana na 2019. 2019. Utikala ko twa bokonzi. Ah uti ko so bokonzi. Tolobi yango to aki mal compris. Ndenge nini bolakisi ke bolingaka président Félix Tshisekedi ngabite. Pona nini to salaki analyse wana. Tango bakomi na bokonzi. Bafongoli maison Schengen. Tango bakomi na bokonzi.
basali appel na communauté internationale Belgique azongi bande ko musuko ko loba ke mboke fongwami mboke fongwami mboke zalaki ya kokangama namona ke ngolo kola période kaka ya 97 tango Mobutu akei tomona ba papa na biso Sakombi baye ko sala ba interview mokolo moko na kuta Mobutu en train de boire du sang humain Sakombi mutakolo ba makambo ya bo moto ya bimisa ki elongi ya Mobutu na mapata avant journal télévisé panda omoni de mêmes causes reproduisent de mêmes effets makambo yo esalamaki na ntango ya président Kabila bolimbisi Kasavubu bato wana babaskile na président Mobutu bacritiquer gestion yonso eye na période ya Musée eye na période ya Raïs eye na période ya président Félix Tshisekedi bato nyonso batravaillaki na président sortant batraverse ngambo bango nde bakomi kotia songi kozwa na mindele po alliance wana ekatana mariage ekufa je me rappelle plutôt tango mariage wana mokole kufaki mokole ya divorce etoroba divorce ko bato bameli masanga na discours à 6 minutes ceux qui na bosani voilà. Na décembre voilà bato bameli masanga ne songanzila batuni gana biso population ezenini ndenge divorce wana ekoti katoliko bazalaki tokobenga bango banani bato basimbaka batirer les ficelles pour koto azalaki na bana na ye nde fumukusa lobaka pona nini afandisaka bana ni sika moko te ate ya bango po opposition na majorité bango nyonso baza bana na ye nazaka lelo na plateau naka na di mal ya ko cerner catholique na président Félix Tshisekedi bawelela nini po bango nde basimbaka mokanda testament oyo eponaka président Félix Tshisekedi lokola héritier yeso kaze premier ministre te bambulungu ekosalema na mboka oyo tata mokele asunga babimi premier ministre te babima président de la république nayebaka te barécupéraka Fayulu wapi vérité de journée tala tâtonnement 35 000 iPad 70 000 65 000 ti lelo bakoka ko publier un résultat mais balati ça vérité de jour opposition ezaki kokenda na kokufa na tango ya président ya Raïs Kabila opposition elamuki nzoka nesonga nzila balobaki yango na 2016-2017 na baindo totelema na baindo bolamuka balobi boko constater que yambosha de l'impérialisme etangemi na bamanaka ba pays nyonso oyo baboyi kolakisa preuve de soumission au dirigeant wana ze soumite na biso opposition ko beta jusqu'au bout faut ça la makasi tozui babiloko etelemaki na tango ya Raïs ba ONG ya droit de l'homme ba filimbi ba Women Rights soko nini oyo ba biloko yonso wana etelemaki tango kaka président Kabila kei ebungi po bayaki epai ya président Félix balakise bango bazeba ange noko tambi bosoki tango ya koyamba ne songa nzila bolobaki eloko ya bacombattant mikili ya poto babandaki combat na message ya nesonga nzila bazalaki koyeba ke tireur de ficelle ezali loposo pembe bazalaki koyeba ke esengi babundela mabele du coup message bongwani bacombattant bakoma kobeta bamusicien bacombattant bakoma kosatake na mboka na badirigeant ya mboka esika tokomi lelo na sepeli po bacombattant na moni pe batu échec bango moko lelo bacomprendre alandaki basusu babi komba esili bamusicien bakendaka fronte bamusicien bavotaka mibeko te bacomprendre ke bazwi zéro po moto balobaki ya kobete te approuve bango pe abeti tango biso pe tozali koyebisa bango tofingama de tout sauf rien
Donc, pour revenir à la raison, pour comprendre que le combat pour ça, na mondele na loposo pembe et non biso na biso. Non kotambi nini bokotali ça 5 ans. Na 5 ans wana entraîner soka fandi libanda azeko tala match ndenge zeko beta. Changement ko sala. Akosala yango par rapport ya ndenge équipe zo failli. Opposition za libanda. Azeko mona ke na République démocratique ya Congo tozalaka na douane où ils sont plus chers dans le monde. Opposition fandi libanda loko entraîneur. Azé comme on a que tina 18e siècle, soko kouré zongi bato ba chepeli. Eh courant, eh azé comme on a. Opposition zé libanda. Azé comme on a que na mboka oyo, so ba zé ko lamba loso, ba fimbisaka mabundi po loso evimba. Tango zo tia. Tango tia loso o vimbisi mabundi po. Angai makamboyo. Opposition c'est ko tala entraîneur. Opposition c'est afandi libanda. Azeko tala que rébellion ezala armée na libanda. Opposition à Koti. Opposition à Koti. IDPS. Moko yaba kulutu yaba parti politique et yonso ya opposition. À Koti. Population a péchi chance. Nga lelo tang naza ko ba politicien ba koloba lelo to pesa président Félix chance. Et si to mi pesa la chance. Mais ba zanga ki koye ba peut-être au système de jet il y a impérialiste. Entraîneur à côté ici ba joker ba joueur na terrain. Analyse on a bien. Noko nombele botale ko kotala pena maye to pe biyo ezoleka pa na biso na 5 ans oyoyo. Yango to lobi heureusement biso to ko sala analyse ndenge moko te na bandeko yo monaka bazo sala ba défilé na ba média. Fumukusu abane ko lobelo ko moko tango moto epeli lisolo ba combattant collabo aleka mbongo ka bimi pe na bangunza mususu na tango wana foto to sanga te ko betela ngo CT babima ki pe na ba prophétie mususu pe babimi ba ko kotalisa na mokili ke Fumukusu azwaka même ba mituka ya président Kabila azwaka na ba mbongo Fumukusu na tango wana zotalisa mokili ete soki équipe ezo polanga zo dinga travailler l'équipe à travailler l'équipe bi pour équipe gagner bio ba kopesa na équipe ba kopesa na joueur aza na bante ba kopesa kasi na joueur aza na te voilà fumu neso nyanzila ko kwa suka mboka zolo ba keloko na belle fois baby te na tango na soki milling ezaki na ba mitu ya biso ba congolais to pe ba yino na tango wana kolabo ale ka mbonga bite ngai naza lokola nganga équipe ezopola na travailler match na kopesa joueur aza na bante faut na pesa joueur aza na terrain bon soki après 2 minutes soka botie bibi match pe sili soko pesa moto aza libanda ninga ke na réchauffer boy akoti peti datika na bine libanda ataka na bine libanda soko bato fallait ba comprendre que tozana bitumba mibale bitumba liboso moto aza motinda mi ya mokolo ba yindo oto bengi Fumukusu azoya to luka to take cause noko dobele insectin soki na bosanité ekoko zala ezaki jour na ko bosana mezaki na mois de juillet période ya corona ezalaki période où Vital Kamerhe ezaki na procès à 100 jours Fumukusu azaka la a lancé asalaka message moko boye pona église catholique wana tang église catholique abandi ya ko sommet divorce ya nini ya le 2 juillet le 2 juillet voilà le 2 juillet sur na bosanité bilili ezali ezolakisa ke moto oyo asa lokwa biso atatonaka soka mona événement komo luka akotela na événement te ya mi lobelelaka ngo déjà bien avant lelo 5 ans ne bolobi ke nzela to ekolo président Tshisekedi akende komi komisa ezali nzela ekopesa ya échec na ndenge nini président Tshilombo tanga azwi pouvoir bandeko nyonso tobengaka basali ya Nzambe bantouraki ye tanga azwi pouvoir tomona ngo président Tshisekedi ake même une église oyo babandeki kosambela bakutana na papa Fayulu na kiltu wana bato pena balobi mboka pende ezokende malamu ndenge pena moto vraiment abonzi mboka
epa ya nzambe epa ya kolo Yesu prophétie nini epesa mate donc oyo tenga fona tanga kombo pona sunga bandeko so natangi kombo te lokwa nzembo ngo pe zwaki pe succès pété bato bakobosana ndeko na biso José Nzita soki entre 2019 to 2020 asala nzembo mo balobi to vivaki na mboka na molili na lifelu po mboka na biso président Mobutu akataka relation na Israël na biso so bo se rappeler la nzembo wana très bien wana ndeko na biso José Nzita na kati ya nzembo wana yoki esengo zaka yango batie soko image ya président de la République tanga ke Israël José Nzita zo sepela lobi mboka vraiment toko vivre penza bolamu toko vivre pena mawa ya nkolo eleka na ba media bato ba sepela kuna pe président lobaki yango et comment na mokanda oyo abundisi Israël akobundisa mayango na ekobongisa oyo ebebaka na tango wana mais Israël il est là azo se défendre na Bible te na losambo te na mandoki azo senga kutu aide na Yesu te men États-Unis atinile mandoki po aboma ba palestinien ne seka ke na sala losambo ke Yesu lokola nga za peuple eli sunga biso to boma ba palestinien po bazo tsa biso balakela mabe basana yete azo senga aide wa na États-Unis faut tindele ba minduki ba makasi po asisa ba makambo wana omona pena José Nzita ba papa na biso ba frère Patrice nyonso ba salaka ba nzembo po na eloko wana ba prophétie na parole pas na mboka awa l'état congolais gouvernement congolais bimisa ba mbongo belé ba bengisa ba to belé lo sambo na stade Martyrs malgré bambula mususu yaka ko benga bango to mona ministre en fonction guerre na est manduki esike utaka po sala est bitumba na bino boyebi mais bon boke na stade Martyrs ministre mama Adel Kain akeko fukama afukami faut tanga ba komo poto sunga eza bandeko mususu ya ba bosani ba image yango afukami abonzi mboka pa ya Yesu est-ce guerre ont-ils le sili tala ningi so compliqué poser ça le sambo c'est sili ça et si ça peut guerre pété eri oko kinzala soko bi ashika bondo nde mukate si donc école président Chilombo kene ko kota car ne bolobi c'est école moko boya amitaki déjà singa po ebeza déjà voué na échec ezalaka déjà un échec quoi ko ça so eloko moko malunga te preuve président Kabila collaborer na ba pasteur les mêmes ba pasteur ba ko finga lelo donc président Chilombo pe nenga za bo lelo oui sika bo simbi wana limbisanga senga motema so limbisanga no kotambi ba pasteur wana bazeko kenda paradis Kabila zeko pesa bango ba $850,000 bazeko kabula entre autres ba papa na biso mukuna ba tout le monde ba Deniles Bakizamina tout le monde tout se passe to relancer bino kutia lobi kutu ngala lia na ngambongo te na ozwa transport Deniles abi yo transport ozwa $30,000 na via lelo transport yo ofota na $30,000 carburant ba bimisani ba bosoto mais bango wana ba même pasteur ba baluki na ngambo ya président Félix Tshisekedi pour pas tromper les corbeaux et les reines. Apprenez que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Basé que ça président Félix Tshisekedi ba prophétie à l'okuta to moni nzamba comme ici Congo moko ba immeuble boti côté ya Marukukuna immeuble moko trameze ko leka wana po bali ya yemi mais na 5 ans lelo bino bandeko balandi est-ce que beaucoup ko crédibiliser les sous message ya ba pasteur wana pour les gens vous avez réclamé président Félix Tshisekedi a sali l'autre côté nzala ekobi mikakatano ekobi ebi na 5 ans oyo ezelo kwa to lala kika to kangaki miso na 2018 to surtout na 2023 eloko to bakisika âge pour bato ba double raté na âge soko yaki bato bazaki ko doubler na âge ndeto tikalika na bambula to yaki na 2018 mais le quoi âge atoze bokole atoze na nzala soko aneleki o monika âge e matikaka eloko to bakisa nkaka âge à part âge na sololi na ndeko moko yaki ko benga ngabi ya abakisika pantalon moko na ndambo ngana kangime yo ndenge ni pantalon moko na ndambo c'est-à-dire bina sombi nde pantalon moko mena kilote yango kilote na tangi yango kwa ndambo mais alors président Félix Tshisekedi tango azui bokonzi il s'est confié à Dieu toloba yango ndenge wana na motema nyonso biso bandoki biso ba soloka ba tourner les dos ba kei ko bonzama bomona yango dimanche bazeko kenda culte ezaki ndakisa bato nyonso bazeko pesa yango nano tomona te président le plus sympa azeko kenda culte na bandimi simple kuna bakala dikoro balite ofanda na ba
malgré tout monaki Martin Fayulu moko muso afandaki na moi simana suka mais aki ba une église ba pasteur bo prophétiser bo pesi espoir bo répéter ba histoire au biso to condamna kala nous serons la tête et non la queue et toko defisa kasi toko defate 5 ans après est-ce que tokoki ko condamner le président Félix Tshisekedi to il faut to zonga na bino na message na bino ya loko te bango batata molimo te voilà. Bango batata po moto ya molimo azali moto ayebi o eleka o eza après azo maîtriser o ekoya voilà so un homme politique ya yebi neka o ya zo mona kaka na tango wana so tango yo moto ya molimo o yebi ke o eboye o kosi epa koti na kati ya ba makambu na yo so to condamner nani il faut to condamner bango non ndomele botale bomoni bande kona biso wana lelo ne komaka olalo la muki otie bible na sel ipeka obengani mosali ya nzambe président Tshilombo na lelo ne tozo solo la boye président azana 1000 difficultés peuple congolais to lingaka eloko na contraire na yango tozo linga bolamu me to bundisaka bolamu to accompagnaka bolamu na biso te na ndenge ni to accompagnaka bolamu na biso te fumu kutu tanga lobi ke to bundela kiti ya bokonzi na biso esalaka vide te mais esala libre eliko loba nini to bundela kiti ya bokonzi wana moto nyonso akovanda akama mboka na makanisi na ye na bolingo oyo ye azalaki nango na libanda avant zwaki bokonzi po eza na dirigeant moko ata zwakaki bokonzi na posa to na sentiment aya konyokola bandeko na ye azalaka te bandeko bakosa bino te président nyonso ayaka azwaka pouvoir azala toujours na souci ya liboso aluka bolamu bandeko na aza kokamba kasi réalité bakutanaka na yango nde so réalité wana biso peuple to accompagnaka bango te na bana kopesa exemple PPRD to exister na PPRDA na ba béret rouge bango musala bango zakika nini soki IDPS alinga lancer nini marche bango boye bandenge nini bakolinga babebisa marche wana omona ministre azosala ba mayele ndenge nini ba gouverner ndenge nini bakobebisa marche opposition mongo ekosakana te président Kabila awawa bandeko nanga na yebisa bino ti tolobaka ke Congo aza pays le plus riche tozana ba diamant tozana ba cuivre tozana ba or biloko nyonso kaka Congo alobelelaka wana sikoyo saka ndenge nini soki biloko nano so basangisi yango etekami na code minier Congo bénéficiaka na nini na 2%. So Congo a bénéficié na 2%. Ata azui tolobela ko la majorité bato baza ba chrétien o bazo landa biso. Ata Jésus Christ ba pesi akamba Congo. Na ndenge Congo gagnelaka 2% na ba minerais na nyonso. Akoza na incapacité ya kolobola mo ba congolais po ezo senga mbongo ebele po oluka bolamu ya bato. Moto nyonso alinga ko exploiter ba minerais na biso. Il faut que ndako zwa autorisation na Belgique. Même nous solo boyoka ya contrat chinois simba te pona nini. Po Belgique alobaki ete lokola contrat au président Kabila aleka na yango pa na bango take directement na ba entreprise chinoise. Bango pa na bango biloko na etali bango te Belgique pe enani Chine pe ako exécuter contrat yango moni contrat nezwa difficulté makasi. Mais est-ce que les tongo na population alingi bola monena contraire. Tango babani ko bunisa contrat chinoise et pas ba belge. PPRD azosala ba meeting na yepo ndenge ni akotaki opposition pour ça pe meeting na ndenge ni po akotaki PPRD. Ata parti politique moko te na ba matinée politique na bango elobela makambo ya contrat chinois eza menacé par ba belge moko te. Président komi ko nyoko mana yango tala bana inconscient na kobundela bango ndenge nini. Eleki wana président Kabila bitenga na ko tika bokonzi boete oya koya akonyoko mapeka ndenge moko na ngai. Ngana bunde tumboyo. Contrat minier, code minier au fond na longolango pour likanisi saki a longolong na 2% et qu'il na 25%. Donc tu vois que comment ça va minerai 2% de ton bénéfice. Pour ça Kabila habité na longolong na 2%, tu vois na buna longolong na 2% comme na 25%. Donc likanisi saki na 25%. Ba mindele ba otu na e mbongo wana boko sala na yango nini. Oh, biso venir abatu. Bato bazo kufa bopito malamu ezate banzela malamu ezate continent tozo lié malamu tozo tout soke mboga na tokosala nango nini biso bakolo eloko noko ndombele botale na période wana na opposition na pouvoir bato pouvoir bolinga ndenge basala bazo multiplier ba mayele ndenge ni bako conserver pouvoir na bango ba continuer ko sana malewa o baka yango bien o pe kuna ba opposition bazo luka ta malewa ndenge ni na ko luka ke bato ba kende po epasa nini avanda
biloko ekosala ke pour peuple à se retrouver nos pouvoirs nos positions moto atikala kolobela ngo atala ba média azate président Kabila soko pression l'équipe américain ba niki ale boyibi période o niki ale komi koya parlement ba voter loi wana sengi soko président de république fois promulguer yango Belgique komi kotinda batuna Union européenne français États-Unis président Kabila komi na singana kingo ne bo moni ete akoka ko memango na 25% te n'habité mieux vaut le rôle na 25% na zuba bilo to suku zangata na mona 10 oya koya po ebeke soki a promulguer yango yete mutu ko bénéficier na mbongo wana on nda ko ya lobby mutu ko so akuta raison pour laquelle ils sont robeta lelo moi mbongo boy to komi ko so et ça grâce pe eloko wana président Kabila tango menace bandi ya code minier pe perdre na ba béret rouge perdre na ba béret rouge ata moto moko te abima na balabala marché alobake botala Union européenne botala Belgique président Kabila bunde tumbana ye moko tina suka peuple congolais moko te akota bitumbana à part mokonza banganga ngunda fumukusu muta bane côté ya ba fidèle ya religion africaine bitumbani ni président Kabila zana yango to bunda po to yeba neni ko batela bolamu na biso président Kabila le 24 décembre et le 24 janvier à Tikine qui bokondi passation et salami président le moyen côté les autres sont na ba force du progrès pe IDPS to so mona le papa na biso kabuya CG ba sortie médiatique soko ke notaki opposition mais difficulté au président le moyen na lelo la pouvoir mototé mais histoire ezeko se répéter mototé le fait maréchal Mobutu na 70 sali politique à retour à l'authenticité ba papa kengo balaki ba sakombi nongo balaki bangunza carbone balaki balia u balaki moto appuya politique wana asate donc dirigeant yemoko sel na makanisi na ye aso nyo komana yango pe yeba to sa batwa so moli wa pesa laka pe ba mindi bazaka so bazo menace bongo isuka kana menace kana mulobate mais bien sûr ne songanzila to yamba bango na manaka moko baloba tango babomi président Samuel Do bakata ba matoyi bakata mikie médiatisé bakati mosisa ya Kingo azekolela wana Prince Johnson atima likolo ya mesa mindele ba anglais bazeko panguse mutoki vidéo wana yango batambusa na ba dirigeant africain po ebangisa ba po balakisa bino oya ze tetu ako finir le roi Samuel Do tango ba bomi président Kadhafi bazunzo to bagaye ko tia na chambre forte ba kati moteur ya Malili po balakisa bino il était plus têtu que bino botala ndenge to sukisi biloko wana yango zeko mona de fois ba dirigeant ba sedaka population zeko comprendre te oya zeko subir comme pression likolo na ba impérialiste le président Félix Tshisekedi pression azo pression pe na population pression mais attends mon monter IDPS te bagolo bate bango lokwa ba comprenaki que c'est malewa bango baze batali batongi banda côté au moins ga moi siège za likolo bango na ba bénéficiaka population kufana na pasi na ye to lobaki alikambo ya entraîneur pour soko zali injonction li bandate soko zali injonction li bandate nenga entraîneur a kotisaki ba joueur mais faut ba ya ko remonter équipe oui ba monaki makambo ya courant bamonaki makambo ya kolia ya bato bamonaki taux élevé ya mortalité bamonaki ba hôpitaux lelo ba dispensaire et comme ata moins ça c'est malamu ba ko souhaita botana na césarienne pour mbongo ebele ba fota ba pharmasac ba pharmapoche OK un hôpital montaze ko prescrire nkisio ya zena ngona sac soko ke ko somba libanda na pharmacie ko bonango te ako négliger pe malade na yo ti akokufa biloko wana yonso et monanaki to uti nango depuis kala to changer régime mais comme si to zeka na tango wana kala ne bozolo bato lala na biso to lamuki to sutuki ne songenzila zaki koloba likambo ya cahier de charge o mokonzi bakonzi na biso bazalaka na yango bakonzi bakutaka ndakisa moko bandeko bakosimba esika bazali bandeko na biso IDPS tango président Kabila a lancé 5 chantiers. Batunaka e. Tokolia nzela. Tokolia banzila. Mais bango peut-être ba pouvoir. Bandeli na nzela. Oh, ceux qui to lekaka étape ya nzela. Ah, bango benga basa su banzila te. Bango balingi batali. Benga batali bumu ya bato. Ah!
tokokoba kaka kozala na biloko boye noko ndobele botale biso banoko nde tolobi biso lokola tozwi chance ya kokendaka pa koko ya suka mboka tozala na obligation toteya bana na biso na bana kasi na biso tokoya tolobela eloko tozolobela awa ya mokonzi ya mboka toza na période électorale pression eza ya makasi pression eza ya makasi namani kolancer appel to rappeler kaka kolamusa makanisi ya bandeko na biso baautorité bazokamba biso lelo ekozala malamu RFI France 24 bokanga yango RFI France 24 bokanga yango comment fait-il biso toza na guerre na M23 soki to bombarder ba rebelle to beti ba rebelle to récupérer moi quelques territoires ba média wana ezalaka sui soki kaka rebelle à s'attaquer à la population bon même bato ba récupérer sur moi localité boy yoka ba publicité oyo ba média wana kozala bande ko na biso Mali ba comprendre ki yango ya Burkina Faso ba comprendre ki yango ya Niger ya Niger pe ba comprendre ki yango biso ba autorité toujours lancer appel ba chaîne wana e ko sunga biso te po biso to bundela to za na sentiment ko linga mboka na biso ba chaîne wana c'est le contraire so sunga biso to yinaka mboka makasi to za na période électorale oyo population a voté ye wana moto kosa mokonzi na biso akokamba biso 5 ans lisusu esa nini oyo ezoya soki chance ekopesa mabe président Chilobo akende na deuxième mandat ekozala pe mabete soki pe chance ekopesa na pe nani Moïse Katumbi azwa pe bonga wana ekozala pe mabete soki pe Martin Fayulu soki pe banani kasi biso population tokosenga na bino boye ntango ozokende kovote fo yeba yango discours nyonso okozwa pa ya moto azoyebisa ok d'investisseurs bakoya Union européenne kosunga biso États-Unis d'Amérique boyeba ke candidat wana akotika la ta mokolo moko te okokisa bankambo nyonso ozoyebisa bino pamba te États-Unis na Union européenne donc Occident momimboso monana ba vivaka grâce ya misère o bango ba installer na kati ya Afrique précisément na kati ya Congo soki Congo topé Afrique échappé bango na kati ya misère ba kotsela bango bamboka wana automatiquement bakokota na passe donc soué na bango kozala nini ba maintenir biso na misère ne batia parmi ba mibeko batia na charte des impérialistes moyen ko maintenir ba pays ya tiers monde na misère éternellement donc beaucoup qui kobotama de génération na de génération beaucoup kuta kaka passe bande ko na biso ya IDPS mokonzi azana ba pression azana ba information musu biso dozana yango te mais bino ba cadre IDPS bozana yango mais si ka organiser ba matinée politique ya kotakaka ba opposant tika ete boke nokotalisela bandeko na biso mokonzi azo subir ba pression po azo luka kolia na été président Chilobo azo subir ba pression po azo luka te ke mwasi na ke ofana na poto babota bana président Chilobo azo subir ba pression po ye aye na sentiment et le peuple d'abord au sentiment vous en opposition mais kokuta cahier de charge au pe mundela zo biseke simba awa kuna ko sanini ko mekate so bino bayo boza pemine mokonzi ya mboka tango bozoya ko sataka kaka na opposant pe na ngamu na bino boza pe na ba information biso do lobela awawa ya ba pression o ba dirigeant ba o sibir bino pe boya kaka na discours mo ko bango ba kene biso to vanda bobi ke bino pe so bo vandi les mêmes schémas les mêmes makambo ba mona lelo bino pe boko mona yango boni te bo simba na bo pesa na maboko bo bundisa ba makambo ba moni lelo pomba te po tongo pe bino boko zo relève ya mboka boye ko luka bolamu ya population to so ba théâtre to liko sala ba gouverneur ndeko nokondomele botale boyebi ndeko ndeko nani Rossi Mukendi na Thérèse soki Kapangala président Kabila te mudabima kabetaka ba masasi mais tala comme nenge kenda Kabila mudasani to lingi to interpeller président Chilombo ba o nyonso zomona o gouverneur bozo sala boye ba bomaki batu po asala ki eloko boye sa manifestation moko opposition elingeki sala ma gouverneur wana aye po amibimisa mona malamu e pa na bino bazokende ko salir de image ya mokonzi soki moto na moto sika azala okende ko loba na ye na bo pete nyonso ne bolobi bino mozo benga ngo démocratie o biso lobi ke tozala na biso pays moko démocratie bino bolobi ke tozala na kati ya démocratie botika batu batambola botika batu baloba botala o lelo zaka lelo to sibir awa guerre tribale awa o ba politicien ba rovana na ba kokimela na ba ambassade mais ngana to ozanga esika kokimelela mokongo ko luka s'attaquer na mungala ko linga s'attaquer na muluba ko linga s'attaquer na moswahili et que soki la biso wapi
biso population to dongo na kati ya discours ya ba politicien président Chilombo fongola miso toza na pleine campagne fongola miso mokonzi baye o nyonso lelo bazana yo bango moto abetelaki président Kabila maboko kasi lelo tala lelo komona bandeko bazana na président Sénat ba chez le kwebwa balobaka nini Kabila na 18 ans lelo côté mais bango ba travailler na président Kabila ta ba 11 ans mais non côté Vital Kamerhe pendenge mo kolobaka 18 ans Kabila lelo côté mais ba travailler na président Kabila pendant 5 ans Jean-Pierre Bemba na transition ba travailler na président Kabila 3 ans mais ronga bandeko MLC balobaka Kabila na 18 ans lelo côté ne sika balobaka to sala lelo côté mais comment que nakaka ya président ce fois to komi ko kenda na ko chiter manaka ngo ndenge to robaka pression oyo élection zeko zwami tu ya bato lelo ngana zeko mona ngoka lokwa na 2018 c'est-à-dire peuple congolais na ino comprendre le kakate azeko kanisa discours ya ba politicien mais elika lokwa mobali azeko linga mwasi te azeko kosayi ozeko mona ngandenge na aliawa soko na moni te oki na lalaka te na talaka kaka batolo boy mais akobosa na lobi ya Yesu ayebisi mwasi yango oyebike na lotaki oh mais yo lalaka te oloti moto ndenge ni oloti ngai nde te mwasi pe oki akomi goliko so akomi mwa bolole azeko ziba baloba na yebo evo tika e ya Roger e akokangisa bino monoko mokoloki ako tia yezemi makambo mabonkwani o petit boniko di yo ebite chebizo ngamona souffraka ndenge ba homme politique bali qui pouvait croire na silence oyo opposition apesa kibiso na 2018 que soko Kabila cause ya souffrance ya Congo c'était Kabila population andimi ya on a lobby lelo tango bato bakomi koloba to pesa gouvernement to pesa ba dirigeant na biso chance to ko pesa bango lelo est eleki et koleka chance to pesa ki bango na 2018 tout le monde croyait que soko fatia koti salaire ya bateau to komi allemand d'Afrique seul ne songanzi la moto balobaki cahier de charge ekokanga mokonzi cahier de charge ekokanga mokonzi ko sala succession akuta kiti vidité kasi libre effectivement akuta kiti libre pour organiser ki élection na propre na biso moko mais lokola manjoli njonjo akotika mboka oyo te po buti ko bango tout à l'heure ba yebi ke soko batiki mboka oyo bango basili ba guerre tribale ba guerre ethnique ezali nango ba dirigeant ya mboka na biso te mondele moto installa yango monaka mongwenje alobaka mongo ase esclave na ye mbuza alobaka kuna soko ngombe ali soko moto akopusa na pene na ye te euti kala tokeye pa ya ba Congo mutanda alobaka ye mutando munderi ye motaze mo Congo civilisé na ba Congo nyonso okei pa bambata kuna bambata balobi ba yombe baze baluba bayaka koya biloko wane ze partout Polo Posopembe azeko maniganza azeko téléguidé afandi mosika asimbi télécommande atombo l'opposition atombo la rébellion noko tambito bendi tozeko benda suka makambo ko robeze bele bilan ya 5 ans lelo to si sango lelo te mais 5 ans to koika kana makambo ezalaki na tango ya président Kabila to ya mortalité très élevée ba vaccin empoisonné ezeko yaka kaka champ d'expérimentation ya mandoki na bango kaka Afrique champ d'expérimentation ya ba maladie na bango ba créaka kaka Afrique 5 ans on dit to lala kika na 2018 to la moki na 2023 et loko bongwani te moi toli mais to laki bande ko balandi to ko zonga lisusu na manaka oyo po ya kupusa lisusu makanisi na biso matondo nokondo mele botale toli to kopesa pisi mingi na population oyo azozwa libaka kolanda biso pamba te bakonzi déjà mingi bazana ba sentiment na bango pe na ba positionnement na bango population yo muto biso muto za victime ya ba discours ba politicien biso pe muto sala ka bango biso muto komisa ka bango esika baza lelo aussi longtemps to kotake cause ya pasi na biso te o ezali ba système impérialiste ba fanisa na kati ya Afrique précisément na kati ya Congo
ndeko na ngai ata yo moto zolanda ngai otanga kelasi ya makasi bazwi yo batie yo na esika wana okokoka te koluka bolamu ya bandeko na yo to vivre te ndenge soso bavivaka batelemisi bango ebele bazoboma moninga bango bazotala kasi to vivre lokola bankoyi bazalaka soki bokangi moninga na bango moko bokomona bamiso na bakosala nini bakoagir. Président Chilombo Tshisekedi soki 5 ans eleki to vivre o te biso to bandeko kanisa to vivre baza na cahier de charge oyo ezonyokola bango kino lelo même salaire pour mata et dépendra na FMI la Banque mondiale. Très bien. Population bino boye bien ngote à côté boy mais mon konza meki ko améliorer moi ba salaire ya bato ko bakisa moi ba miette ezala qui peut par esprit bah jouer les sources na taux de change. C'est comme si il y a sali boy ko aller ba dévaluer mbongo. Voilà. Ozomona bimi moto okende oui effectivement salaire est mati mais na terrain akosela ngoni ebundu ya madesu yo que c'est dollar et mati nini salaire ne mati mais okende boy ba dévaluer mbongo mbala moko lokola transport e komata biloko nyonso pe ko sa nini e komata lelo bokende na mwanda pétrole ya mwanda ndenge kendaka banzete na soso uti Équateur ndenge le karabiso a na route numéro 1 ezokende matadi po kende poto toza ba mettre na ngote ba discours ba politique bazo yisa biso ke soki ngana lelo na kobongola nyonso musuku ta laki même guerre akosisa na 6 mois na automatisme nini moyibi nini na ko souhaiter ke seka ke no yiba bakanga ye l'impérialiste bakoki jamais ko souhaiter ata na ndoto Congo ebonga donc dirigeant nyonso kopesa confiance na eto mona kiango président Chilombo na ebandeli noko ndombela lobby école bakene kokota et comme bango na échec yango moni voir même ba voyage mokonzi voyager et ko tenir compte que ba voyage nyonso asali et ko porter na ngelo ko moko te na kati ya mboka tika na vana na loka bola ma population na ngai conseil to kopesa na bino population soki mokonzi atelemi liboso ya bangunia to buma ba sentiment nga na pouvoir nga na opposition bande ko opposition bozana boye ba ete lelo bino pe lobby lelo bozana opposition lobby pe bongo koma na pouvoir soki mboka ebebi bozana mille difficultés ndenge moko bande ko na so IDPS bazana difficulté lelo lobby ba boya ki baba ke ndeko na biso ko to Bill Clinton na lutangi na kombo asala nzemba zo loba ke tokolia nzela abosa nete soki bango basala ki nzela et soki pepe da sala ki nzela IDPS lelo akotala susu nzela ta akotala siko ndenge nini na lona po biloko ebimaka na intérieur et yaka na Kinshasa na mokolo moko to kosisa nyonso te télévision ezangonga ndenge ndoko ndombele botala lobi habité to kokoba totalisa ke nini ne ozo komela biso nini ne sonyanzila aloba te nyonso tozomona lelo koko asuka mboka aloba na ye biso bayindo batoto atindamaki po ayoteya to boya na biso koyoka yango pe avandi peka na suka mboka azotala ka biso kaka na musika ndenge tozotutana na seko ko tutana so tozwi libaku bokolanda pe susu manaka ya masolo bandoko na batata masi liboso ya koka suka mboka matondo na bino bandeko mobali nini oyo azali kolinga kenda kobala mwasi mazali kosouhaite mibali mosusu basakanela nano mwasi yango ndenge nga namonaka na bapoliticien na biso azali kowela bokonzi asouhaitaka nano mboka yango ekufa epela rebellie kosalema te na Afrique soko loposo pe mbe baparene yo te wana charte de l'impérialisme po bateka mandoki il faut bakotisa baguerre nazali komona bato bazali korode tout autour ya diplôme ya président Félix Tshisekedi même mboko ekufi na beminant professeur bo bazali kodetourner ba millions ce sont des éminents professeurs yango na no système éducatif yango etangisi bato nini etangisi bato nini tozali kotanga oyo toyebi te oyo toyebi totangaka yango te tokozonga na ndako ya mosala tolaki bino analyse ya banoko bolinga te to analyser loko ya bino kasi tolobaka bolandaka biso sans tendance et sans parti pris. Je suis docteur en moyibi ya mbongo po bobongisa yango détournement c'est du vol mpasi po moto ayibi téléphone ye wana croupir na prison ya makala mais moto ayibi ba million soko abimi a du poste
exclusivité à la République démocratique et à Congo. 50 ans, qui élection. Moi, je pense. Ce que tu as là qui m'a yel. Les autres, qui sont sous pressé à l'élection. Pour que tu sous plus de 2 milliards. Pour que tu aies l'élection. Ou que tu sous 5 ans. Tu as âge. Na pantalon moko na ndambo. Via bato ko tikala kaka ndenge wana. Mama oya teka nguba akobi na koteka nguba. Tango wana bazaki ko pona nguba. Bazaki ko longola o epola. Bazaki ko longola nguba ya mikie. Biso to kola ke sika bato ba mama bazaki ko tetisa nguba bazaki ko benga ngo minzekela. Ba ngubo ya mikie. Bato baboko ko ba pigeon nde bazaki ko ya ko jwa. Mais lolo soko sombi d'abord nguba 100 francs juste à kasute. Ngube bandi na 200 francs. Na ko sala démonstration, na ko tangela bino nombre de mbuma ya nguba ya 200. Bon mona ke nguba ya 200 22 mbuma. Na 22 mbuma wana 14 pola. Bo sala sikoyo moins combien ko lia ya malamu. Kanda bato ba komi ko lia ngube pola po moi boka 14 mbuma zete. Na 21e siècle. Na mboka o etondi minere koleka ba mboka nyoso ya moki. Mboka o ezalisi France. Mboka o ezalisi Belgique. Mboka o ezalisi États-Unis. Bato baze ko nyoko mambali ya nguba epola. Po impérialiste balobi mboka o yofezala ya bango. Nzete ze ko kenda. Ore ze ko kenda. Coltan ze ko kenda. Iranium ze ko kenda. Yonso ze ko kenda. Ba dirigeant na biso bazeko bimama ben la population. Tozeko s'attaquer à bas dirigeants. Ou en a fait cause l'homme blanc. Alors, bino bandeko ba combattant. Bozonga na ino na combat na bino. Boze bandeko. Bozonga na ino na combat. Boluka pe mikanda char de l'impérialisme. Est-ce que bino moko bomona kapete ke ba combattant bazena na distraction? Mokolo ba combattant il faut ba kende ko tambola mboka. Bozalaka ba 80, soko boze belé. Bozalaka ba trentaine. Pour vous revendiquer droit moko po na mboka. Mais ce que c'est makambo ya distraction. Te bino pe boye bake. Monguna ya biso ya Felika. Monguna na biso ba Indo. Ezelo poso pembe. Bota la Mali. Bota la Burkina Faso. Bota la Niger. Bato ba comprendre. Adversaire et son jet. Bongo biso ba Congolais. Toko s'attaquer quand na ba dirigeant na biso mbalombala. Oh pas ko kota. Toko maitaka mbula na 5 ezeko. Bolanda ki biso lolenge longo bani. Bojongi si matondo na bandeko basonga ki biso kuna neteni ya technique. Ponini tele superlatif. Tata timba bazala ki kuna na sima ya matalata la bango na ndeko ngala nzumbu bazeko kokenda ko zonga po mosala. Ele kamala motopesi mbote na papa sentinelle moyembi monene ne timba kuna bazaki na sima kolanda ndenge makambango ekole kaka matondo na noko tambi matondo na nesongi nzila mfumu kuzukia muzana panda na ngola na kopesa kabiso etando kitoko boponi nite matondo na 2G ya Voix Télévision isika bozwami biso tolobi kimia ya fumu kimbangu balongo pe bankoko ebila o mabota mabino tokutani na manaka mosusu analyse ya banoko matondomi ya solo toyebi ete bozalaka bato yanko kasi botalaka nanu mai mazali kobima epai ya kokwa suka mbuka lisongi ya nzila ambuta lumumba mabelo ya yoto ya bapaya Kongo yo motema makasi mboka yanko bato bazonyo kwa mamba boyi tobonga kaka nanko solution yango yo baboyi solution kaka nanko Kongo yo motema makasi mboka yanko bato bazonyo kwa mamba boyi tobonga kaka nanko solution yango yo baboyi solution kaka nanko